C'est Félix a aidé les Congolais. Bon, ça tendre que Félix a la souci les Congolais. Non, a aidé le Congo pour minéral Congo pour Congo dans la balkanisé, pour Congo et débat pour y avant de laisser pas vendre. Président Eli, tu n'as pas le droit pour ça la sentiment à bateau. Non plus à moto manayo, mais à moto à Tindio. Akene Israël atoto boye kadima soki alungwe na place wana biso nyonso tokomi kimia. Non, tu vas gagner Congo Bongoté. On n'a pas besoin de conflits personnels. Congo a besoin d'unité. Bato ya mayele lokola ba bossa baza ba congolais. Mais bossa ba signature. Ya côté ka Congo na 2010. Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement beaucoup za la de cité pe merci encore une fois na bino bato bozo kalibaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Ko liker, ko partager, bas suggestion, bas j'aime pas commentaire. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Nabino banso bozo soutenir biso na ba prière, na ba appel, na moi mai, na moi makambaike. En tout cas, merci. Nzambe amo nabino bozali penza baike, tokokoka ko tanga bakombo na bilote. Vraiment yamboto ko tapambate awezali esiko to analysaka ensemble. Ezali esika oyo tosalaka éveil patriotique, ezali esika auto conscientisaka, to sensibilisaka, to mobilisaka, to longolaka peuple congolais la bolema pe to kocha pole na milimo ya ba peuple congolais po ete ba kongomani ba telema ba yeba ko kata tina likambo la bango kasi bande ko balandi yambo penza to kota na moboko to pe mama likambo la biso esengeli penza to kota na basango ya mawa penza ezali kaka ko frapper biso vraiment na 2021 oyo na suka na yango to pesa kaka nzambe matondo mana na ngana États-Unis d'Amérique la kundiana po ete nzambe nde azali kolo ya liwa ya solo to utai ko bungisa mama na banzi wana bilili muke kabu ya kocha lolenge kani bokunda miboye bosala maki kasi bande ko mususu o bazali na Kishasa bakokoma kuna pamba te matanga bino boyebi ete soki moto akufi bakundi moi famille ezalaka pona lokuko kotala kufi ndenge nini kopesa sango sengeli mobali na ye a loba pe na libota bande ko mususu bazali ko milengele pona kende ba ope bazoki ma possibilité la lombango bakomaki matondo penza na pasteur na biso Pascal na plus 33 na molonga na ye. Que Dieu vous bénisse. En tout cas vous allez baïke. Merci une équipe pour la télé à cause de la kaka appelle na yo mokonzi. Que Dieu vous bénisse na Angleterre voilà mokonzi social de la presse. Kasi na simawana na mokolo mwa poso moleki vraiment sango ya mawa ebeta ki bongo na libota lisusu leki bwa biso na kombo ya Laurence Lola vraiment wana to benga kai paradiso auta ki bongo ko bungisa mama na ye wazali pe moko ya mama na biso mabe ya ifaso mwana mwaso ayebani mwana mwaso akoche makambo ebele ya ko bundela kaka otombola ekolo boye Équateur mambenga pilipili libende elalate alingaki ete ekolo waye kende liboso akoti la bana mongo azalaki président ya makambo maike oyo etali kaka botomboli province boye Équateur kasi mama be ifaso auta ekotika biso mokolo mwa poso moleki nzoto waye ezali bongo na esika babomba kabobe na ndako ya malili na banzi na mikolo mizali koya toko zala bongo na kabuya pola kozwa bilili kotalisa bato boni makambo ezali koleka tika bongo penza sango ya mawa oyo ekomela libota ya be ifaso baninga ya lola kuna na musala bisika basalaka pe bayeba ni banso ya libota ya Leolo Mpinga oyo pe azalaki moko molongani ya beya ifaso atako bakabona ki kasi pe asona miye pe asela kotika mokili kasi bato bayike bayebi nzombe ya lola abatela abomba milimo mabango beya ifaso azali bongo maratre na biso ndenge molobaka lokota en français kasi leki wa biso azali kuna lola donc sango ya mawa ebeti lisusu ekokela biso nde tozwi so matanga tokolala na bisika bizali kasi tolobi Congo nde eza na posa na biso
tokote maka koloba laisser les morts enterrer leurs morts bino obotika langai to ali bongo na bosenga ya kozwa solution po ete Congo bwa biso ezonga mobimba pe Congo ezala na kimia wana ba oyo nyoso pe bakufeli oyo toyebi te yakola mabota babino ba condoléances ndenge bolobaka lokota eli français nzambe ya lola abomba bino abondisa mitema mabino molimo mosanto ekota babeli inso bazali na hôpital bakozanga lisungi kasi tika ete botombola miso na bino pa ya Jehova Rafa ye wana nde mobundeli ya bamaladi akota likambo la bino pe ba oyo bwali na bitumba ya milimo bitumba oyo bokoyeba bisika bokouta te kokota na bamaladi incurable basor nyonso oyo uti na mopepe mabe tika ete Jehova Sabaoth atelema po ete abundela bino bitumba bisika loso bozali po yende molongi etumba moko ta bunda balonga yepe bakongomani nyonso bo recevoir l'esprit ya mvulusi kimbangu molimo ya violence ya Lumumba molimo ya violence ya Kasavubu molimo ya violence ya président Nzezalandu molimo ya violence ya Polo pe molimo ya violence ya Okito ekota kati na bino na ancêtre iso po ete bo continuer kolamuka pe ko telema po ete bo bundela ekolo wa bino pe molimo ya Yemei mokeli na lola pe mokili ezala na kati na bino pamba te tango bino boko kata likambo la bino nde wana elonga bo recevoir Yesu Kristo na audacité na ye oyo azalaki nango nzambe ya solo oyo akufate ata ko Félix Tshilombo alingai ko kende ko kunde lisusu na kotikela ye fololo kasi tika na yebisa ye ete Yesu azali bongo na kati na biso pe bisika biso pamba te yazali molimo ezalaka na forme te Yesu ayaki na kotalisa biso nzela pe asi azonga po ete azwa biso toyeba kopusana pene na ye tika kokende kotambola na bisika bilongo bani te koluka bankisi bwa bino baprima cour ya na bino na kokosaka koluka makambo oyebi te pamba te Egypto soki botuni bango batikala kozala la roi te oyo kombo na ye Pharaon à l'école d'Égypte. La parole de Dieu, c'est la parole spirituelle. Alors, ce que vous allez quand la moli moté, au côté la Bible, il y a kalao, talo kuzwa libungu tulu. Bande ko wana toleki sango ya mawe comme la Bible nyonso ba communiquer tozaki nango na sango ya mawa nécrologique ne bobaka na côté français pe na kosunga bande ko nyonso na nzela ya molimo ete bazwa kimia po ete to bunda bitumba Congo. To kota la mama ya likambo la biso yambo pe to kota na lingi botala boni Congo ezalaki penza na nkanda pe boni baye na nyonso ya Congo ba dégagaki kanda suivez et bongo tozonga la biso na si. Atende toboyiye atende Israel atoto boye kadima soki alungwe na place wana biso nyonso tokomi kimia wana biso totiki defile soki kadima alungwe te biso pe defile oyo tokotika te tekina ya kolongwa na president ya zeni wana ndenge banomaki mokonzi tekina ya kolongwa na president ya zeni wana ndenge banomaki mokonzi na ye yepe banome ye peuple congolais avotaki ye te esengeli alungwa kadima alungwa baba kende. Merci encore une fois la bino na banzela botali ba Congo mani ba ko dégager kanda ba mama ba télé mais bande ko aweza siko to analyser kana ngi to analyser parce que nazu ba message nazu ba tag nazu ba tu ba ko lo bana biso bino océan bozala système accompagnement bokei ko accompagner ba occupant bozali ko sala boye parce que vous êtes toujours derrière Fayulu na lingi siko lelo tozali ko sala analyse par rapport ya marché ya samedi par rapport ya makambo oyo bato balobi la biso parce que moi j'aime dire tout haut et je dénonce les insanités. Je dis pas tout bas ce que les gens disent, moi je dis tout haut. Il y a un océan de la presse congolaise, ça veut dire j'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Nalingito simbano likambwana ya biso Fayulu biso bato to ali pembeni tozali kokele ko accompagner système et occupation. To analyser ensemble. Nga nazo pesa ba piste, ba analyse bino ko bunya yango nanzela ya commentaire kabu yo pesa ngamo minute muke pambate to loba mwa muke to fungola. Bande ko balandi. Nazui eloko ya liboso.
président Eli Martin Fayulu Madidi a télémaki liboso ya conférence de presse wala nga zaki maladi alobi ete bato balingi ko bunda etumba na ngai baya cela veut dire afungola ki porte bande ko balandi bamoni yango mabe moi manyungu nyungu ezaki na kati lokola zaki maladi na kokota penza na mama elikambola ngote po ete nazalaki te mais néanmoins oyo nafungoli yango wana na nsima na yango bato baye basine mongoloto soko tokozela président elinda kotalisa banani oyo bayaki pembeni na ye mais tikino lelo na banzi azongi te mpona koyebisa na peuple ke bato oyo bayaki mais marche babandi kopréparer marche ya le 6 sele epesa biso mwa ntango tokosala mosala marche ya le 6 IDPS a contrecarré yango selon système ya occupation IDPS balobaki boye marche nyonso oyo lamuka ekosala excuse bopesa Fayulu avantage te na muzitu pamba te ose ya monde bamoni ete bango bazali populaire alors il faut bo intercaler les 6 basali marche na bango nde basalaki fiasco le 13 marche ya le 13 ezali marche ya lamuka te parce que bato mosusu balobelanga mama océan bino boza banyama bozomona te ke Fayulu azosaka na bino aye te bango na muzitu mais bino bozokende oza ndenge en tout cas nazwaki bainsulte na bamenance mais tellement nazalaki mpe na maîtrise yango naye mpo to analyser pas pour condamner pas pour répondre mais nazopesa bapiste oyo ngala bilo to analyser parce que biso tozosouffrir biso toza bacongolais biso tozonyokama toza sur le terrain mais nalingi nayokana coup de pouce bilo ezalaka malamu soki toyokani te tobongisi te tokolia nzoto ya yesu mabe tokomona passe parce que tokobima na malformation yango nde anaye to analyser marche salami couche nyonso ebimi basango bato ya SID parce que marche ezalaki ya lamuka te SID ebimi na lolenge nango nouvel élan ebimaki na lolenge nango MLC eyaki na lolenge nango INC eyaki na lolenge nango PPRD eyaki na lolenge nango FCC eyaki na lolenge nango peuple congolais balandaki bandeko nanga nous avons un sérieux problème bolandanga na bokebi tosala analyse nous avons un sérieux problème na mboka na biso eza problème ya bapoliticien babloqué bacongolais bobosalaka yango te alors il faut tokende kodébloquer bacongolais place oyo bakangami na nsima parce que Kabila aza na bacongolais nsima na ye bacongolais oyo baza baintelo bagrand professeur bato ya mayele ya Congo baza derrière système occupation baza nsima ya Kabila Félix Ngambu na ye akangi baguerrier Félix Ngambu na ye akangi baguerrier bato oyo baza na mwa sang froid ke babima bakata babima basala boye Kabila mpe na ngambo na ye aza na bato Shadari na ngambo na ye aza mpe na bato Bemba na ngambo na ye aza mpe na bato oyo baza mpe baguerrier mais bakangami na mokongo ya Bemba Moïse Katumbi aza na bato na ngambo na ye ensemble oyo mpe baza na force moko so baye nango mais bakangami na Moïse Katumbi cela veut dire que Fayulu en tant que politicien aza na bato na ye oyo basepe na Fayulu bakangami na Fayulu Muzitu en tant que politicien aza na bato na ye parce que Muzitu bobosala te awuti na ligne ya patriage Gizenga alors boyebaka ke lokola kuna na mboka oyo nini eloko na bango ezalaki nini parti na bango Palu ekenda alors bato nyonso ya Palu baza leo na lamuka baza derrière Muzitu mwana bango parce que nga na vandaka na bango na solaka na bango bato ya Palu baya oyo okaka koyembe toka na lamuka eza bato ya Palu sikoyo bato wana Palu baza derrière Muzitu oyo aza mwana bango mais tellement baza na ensemble à lamuka cela veut dire baza na kati ya président Eli Martin Fayulu Madidi baza na kati ya Muzitu mais Muzitu aza mpe na bato na ye oyo bauti kuna alors sikoyo bato wana nyonso sont des Congolais
mais batelemi wapi et pas ba politicien barrière yango na poto atteindre loka makasi. Mais maintenant président Eli Martin Fayulu m'a dit il est 4 c'est la parole de Dieu. Ce qu'on a 4 Martin Fayulu il faut azana biloko nyonso wana 4. Martin Fayulu m'a dit il faut à la aigle. Martin Fayulu m'a dit il faut à la fils de l'homme. Martin Fayulu m'a dit il faut à le lion de la tribu du Juda. Na 4 Martin Fayulu il faut à la agneau immolé. Alors na 4 biloko wana nyonso jouaka rôle ndenge moko te. Yango wana bato ebele bakokoka ko saisir yete parce qu'elle est le 4. Ce qu'on y a formé à 4 personnes. Tala na fournaise à don. Lisons bien attentivement votre livre de vie. Bokoye batina. Mais eloko ezali nini? Martin Fayulu m'a dit d'attaquer le président Eli. Il a le droit. Il y a cause à la Paul. Pour azwa couche nyonso ya batu. Akoki ko statuette à telemaboye. Alors moi je serai toujours Pierre. Non. Bakosali sayo eloko la makasi pour que le kobik sa Corneille. Parce que Pierre Nestase amoni banyama ya makolomine baebisi boma lia Pierre alobi otolia kayango te. Mais Dieu l'a obligé ko lia yango pour aller récupérer Corneille. C'est comme biloko bongo Martin Fayulu m'a dit de ko sala kanango te. Un homme de Dieu ne peut pas être surpris. Ce qui est comme il est averti. Alors, pour toi aider Moka, et Seigneur, il t'a récupéré un bateau tout. Basé pour ma vautour. Basé pour ma assassin. Bakangi Bango. Aujourd'hui, tel que je vous parle dans le Congo, le bataille Fayulu comme président. Bazon Lombake Fotozongi sa Kabila en tant que président de la République. Bilo bozo kitate na se, bozo talate. Les gens disent que Tozan a besoin de Kabila. Donc aujourd'hui, ceux qui ont sali élection et que Kabila va passer un champ libre à postuler en tant que président de la République, Kabila Kozonga président. Batebele bokoboya na makomi bokoloba non. Mais bon kita, bon ça la thématique, bon ça la statistique bokoloba lokolanga parce que ato analyse. Mais et là qu'on dit le président Eli Martin Fayulu m'a dit de sali. Alors, empêchons eloko oyo et vivre. Bazolo par rapport à la comparaison à Félix Kabila parce que le président Eli Martin Fayulu m'a dit de ça l'exercice en tant que président de la République. Donc, la course on a le président bazo compté était. Bazolo bela pe bembate. Parce que bango exercer te trône wana. Bazo comparer sikoyo Kabila o awuti kolongwa na Félix o azali le président. Alors, Bangomi Balé Batali que échec total. Et c'est pas Félix Babaré, Baché Croix. Alors, récupérons Kabila. Kabila savait que pas ma Congolais va oublier trop vite. Ma Congolais va finir Mobutu, mais c'est les mêmes Congolais qui va aller Mobutu tant qu'on a le pouvoir. Il y a un moment qui Kabila Seda qui a le la force. Na cédé parce que Nayebi, tant qu'on a coincé Félix, bah Congolais bah kolelanga et aujourd'hui yango ils ont ça la parce que tanga bah Congolais. Mais président Eli Martin Fayulu il est venu en fait que les brebis aient la vie en abondance. Alinga passer trace. Il y a Congolais à l'ongwado na bolema. Il y a kolela ka mutu o ya sali mabe mazole la eko ya komi na nzala. Toye ko bomelo ko na bolema ya Congolais parce que Congolais abunga kanaye. Finga ye me pese ngbele. Tu fais les niens na loboko me pese panga Congolais koya. Il faut que l'on Congolais na mayele wana kokomisa Congolais mutu ezali petete ndekona eza petete biso kitara la terrain obineni ba finga biso na propre bandeko la biso après ko peso raison après c'est quoi le problème à président Eliezer Kini a trouvé bon et le côté le bac biso la bino ce qui doit ça la marche à la muka to ko échouer alors il faut marcher ezala ba Congolais parce que tout le monde dans la mukate. Ce n'est pas tout le monde qui a séparé la président Eli. Couche à président Eli na fumuzi tu ya la mukande batika la wana. Bobo salate ke bakabola peuple. Bemba za na batu. Bila bolo bake bemba na batu te comment bosa ba ignorant boy. Bemba za na batu. Boko lo bake Moïse ko sala boy. Boko lo bake Félix za na batu te. Ce Félix za na batu bato ba finga biso banani. Bila boso za kala banani.
c'est bon soit na bata Félix ba finga biso pourquoi ba finga biso parce que bazo mona ke biso tozala ba bosolo onde ko la bango so kokate bata bemba musu ba finga biso bata Moïse Katumbi ba finga biso pona nini mutula konya ezala ba congolais biso soko tali bien toza bilongi la biso o tozo soutenir tozo tambola na peuple pe toza la lignée président Eli toyebani na bakonya biso alors il faut que le kokota na couche wana yango boni président Eli alinga sala musala ya Paul alobi nazala ki Pierre mais aujourd'hui na comme Paul nakuta na ba melibandi nakuta na bato maboma nakuta na bango na menga na pesa bango évangile yango monaki Jésus-Christ nous a dit bonsoir prudence il y a serpent mais bon à la serpenté ce qu'on a la prudence à serpenté parce que serpent il est prudent mais à l'objet que biso à la serpent je vais récupérer ce peuple là au bazana na libumu ya Kabila na lingi na récupérer peuple au ba umela libumu bemba na lingi na récupérer peuple au bazana kacha libumu ya Shadari na récupérer peuple au bazana kacha libumu Néhémie na récupérer peuple au bazana kacha libumu Moïse Katumbi. C'est quoi il faut na sala nini pour le récupérer bango pour peuple hollandais la sala bango pour ça va comprendre la souffrance na bango va comprendre que bazo nyokwama ngai pe lokola envoyer na bango na ye po na sunga bango ndeko na nga poto libérer Congo il faut tout ça là bas stratégie makasi parce que le pays est assassiné. Il ne faut pas condamner, mais il faut voir le Congo na liso ya molimo. O kitisa yango na nzoto ya maele na bino, zwa siko Congo na bozoba, okoya komona ke Congo toza babilole. Alors pour ya mutu ya mayele, oya ko transmettre mayele pa ya bato baza na zéro. Oko banda ko beta bango fimbu. Misusu po ko boma bango. Alors Fayulu comme il est 4, la parole de la divinité. La parole de Dieu. Azakolata tous les 4 couleurs. Ndeko nanga boko benga ye na bakombo nyonso. Boko benga ye accompagnateur, boko benga ye moyibi, boko benga ye kolabo, boko benga ye parce que boza na kacha vision wana te. Jésus il est venu pour sauver, mais ba repoussa ye. Parce que bato bazomona ke makambo azosala ya azola kisaza nani non ezali pona kinani te Fayulu ko trahir biso ta mukolo moko te biso siko to komi ko sala e passe oyebi ke na marche à samedi que Dieu soit loué ce qui Fayulu kitaki na terrain laisse-moi vous dire elinga ezala catastrophe botala no air Shadari azoya boyoka bato baka peuple akalisa nini boyoka kama na ba peuple j'ai des kachaka à peuple abandé ko bela nani bongo tozonga na biso Shadari to Fayulu Shadari to Fayulu bande konanga président Eli siko bino bokomi ko sala e père boko bungisa ye libération à Congo ayoka kamaloba nyonso bolobaka aza kolandela ngo la loupe siko alingi te akota la kati ya likambo oke tanga zoboya akota la conflit basango et par là bato bakozwa raison voilà alobaka ma akokisa te non botika kotindika ye afaussé compagnie bosunga ye spirituellement yango nalobaki na ntango oyo biso nyonso tozala baron tozala ba Miriam toleka liboso na ye te tokokomisa ye Judas aza na mission s'il vous plaît aza na mission oyo Nzambe apesi ye mais mission na ye eza makasi soki tokanalize ye malamu te échec na ye eza échec ya bacongolais et c'est par là soki bondimi ya faillir Congo est parti po toya korécupérer yango c'est encore des temps Moïse ayaki pour libérer bana Israël na bitumba la bango tellement Moïse a côté là qui bango abomi égyptien akuti bango moko ba obunda alobi na bango nini yo sala biloko bunda mo batu ni na établir yo juge po boma ki be égyptien ngo ngo boma pe biso Moïse il fallait ça la réplique encore il y a 40 ans totanga kango metanga ta 40 ans un jour égale à 1000 ans et pas Nzambe c'est quoi beta 40 ans voilà to repouf lisusu to koti la colonie. C'est le temps de la libération. Il faut spirituellement tous amakasi,
physiquement tozala makasi poto kele ko bunde tumba oh tous les trois parties na biso fezala ka makasi poto yeba oui mutuna sa ko mona ndenga la mona raté mais laisse-moi vous dire je n'ai jamais échoué parce que na salaka effort oh soki mutu ovanda kalanga oyebi vie nanga nde okoyeba na salaka effort ya ko respecter Nzambe pour na faillir que la mission parce que tout ce que je fais est en Nzambe. C'est quand le président Eli a commis comme ça c'est l'eau précieux. Il fallait pas au lobelo kowana, il fallait pas au fungo la porte wana, il fallait pas Kabila koya akopesa yo maboko machin après te ko accompagner Félix après te ko sala boue attaque muta se ressaisir mais qu'est-ce que je vais faire Natala Seko mais là c'est comme ça parents ko quitter alors merci encore une fois le peuple Congo parce que bobimi pona seni bobimi pona ram bobimi pona makamba bezo salama que Dieu vous bénisse un parent à kokita il fallait qu'il a zalaba na elongo on n'a pas besoin de craindre ma vautour wana mais on a besoin de libérer ce peuple azalié Nzambe atindaki bato babale alobi na Pierre na Jean bokende bo libérer tango bokokoma bolobelo côté bolobake mukona bango aza na posa la bango tango bakendaki basalaki ndenge maître alobaki bana ya Congo bakangami quelque part na kati ya libumu ya Kabila aza na bateau bazobunda campagne Kabila aza na ba stratégie Kabila a des moyens c'est quoi biso tokosala nini et sengeli to libérer bana biso bazala kati libumu ya Kabila mais ce n'est pas chose facile eza etumba poto so bana wana mais hélas président Eli Martin Fayulu m'a dit l'aigle alobi boya est-ce que bomoni marche à samedi bomoni ndenge nini peuple ba contrecarrer limité est-ce que bomoni bataille des pèses ba mbanga na bango parce que ba comprendre kité tala dimension ya marche wana et salamate banda la muke banda ko sala ba marche dimension ya marche wana dimension ya peuple congolais de souci na biso il faut to effacer nanu ke to benga bato pona cause moko kaka ke malamuka eza na présidium nango e bengi si bate il faut que to zwa couche ya peuple congolais yango ne to lingaka to ba peuple baya et aujourd'hui peuple congolais nde babimaki balobi biso toza bato ya lamuka te biso toye parce que toza peuple congolais ngai naliaka te alors soki to atteindre couche wana te bandeko langa bon comme ici président Eli lokola président ya bato moko il a besoin de tout le monde couche wana nyonso bazo souffrir lelo babima alors soki tosali ba marche abo 3 to gagner po biso nyonso tosangani lokola mutu moko ndeko na ngana bato ya IDPS bazalaki parce que nga moto ememaki ngeza mutu ya IDPS alors bi ngana za mutu ya IDPS oyebi nde na convaincre ye nana bi papa za mutu ya IDPS bi bino batala moka bobetaka biso so toyeba marche na bilonga habité papa est-ce que yo oza peuple congolais ozali mutu ya IDPS bino na peuple congolais na tunyeka la bi rameliaka yo to eliaka yo te abi mama rama nande na ina yango ngani bosiko ko tambwisa ngate ai mama na ko tambwisa yo parce que na comprendre que yo zo bundela Congo ngana yebise ngana zo bundela Congo mais na yebise ke na journaliste na binga na bimi pona makamba gratuité na makamba rama la bi mama to kelenga kutubana nga ba otanga te mutu wana zaki mutu ya IDPS alakisi na carte ya IDPS mazo kumba moto mais mutu na mutu atambusinga na marche la muka au moins nde to gagner bango tozo gagner bango ndeli po il faut sola na ye soko soli na ye to ko gagner te donc musala président Eli a comme gardien d'âme mais problème na ezani il faut azala sikoyo na tous les 4 wana pa kimaka soka monya eli boso ba vautour amati aigle soka ye azali boso ya banyama mabe a commis le lion de la tribu du Juda soki aye li boso ya bana Nzambe a commis agnon a commis fils de l'homme li boso ya bato po aye ba ko gagner ba couche wana nyoso ndeko la ngai ezali eloko o Félix azaki ngo mepembela Félix bato mayele bazate Félix soka zaki mayele azangaki le koso alingaki te azwa pouvoir o na soif lokola monaki papa na échoué ye aye po ba boma po bazwa pouvoir mais alingaka sola ba Fayulu mais aujourd'hui combien ça mususu parce que soka yebisaki bandeko na ye nga lokwa ba solliciter nga ba moninga ke naza mayele te botika nga na keleme bilo bo soutenir nga plan ekozala boye mais Félix alinga gagner kadi tellement que ye moko ndeko mabe alors Fayulu boko tika bango kana musitu te il faut
Photos au Babochat, au Bateka Congo. Bafungola. Au bon neti lelo conflit au Batelaka président Eli na papa Ngbanda. Oyebi kezaki conflit moko mabe parce que ba candidat keke balingaki basa apparaître na Ngbanda comme le quoi bien privé la bango baliaka na sima na ye OK bango bayaki la mission pour ba assassiner. Bande konanga papa Ngbanda malgré ça la Mobutu ba benga Terminator mais ayebi Congo ayebi li dousoso ayebaki Congo ayebi personnel ayebaki li dousoso ki to kote to robima ce qui li dousoso to koma mais bato belé bo rejeta ki ye parce que mayele na biso ça la nous avons des conflits personnels. Donc ça dit la maison mayele papa Ngbanda Papa Ngbanda zo pesa biso superficie à Congo na 49 fo bayiba. Papa Ngbanda zo la kisabiso le lengeni to kokota. Papa Ngbanda zo la kisabiso makamoto sala. Il fallait papa Ngbanda la famille ba koma mais intercalation. Bon comme ko tchaba on a divergence pour ba solater pour ba sa elogoté. Non, to ko gagner Congo bongoté. On n'a pas besoin de conflits personnels. Congo a besoin d'unité. Bato mayele le ko ba bochaba za ba congolais. Mais bochaba signature. Il y a côté ka Congo en 2010. Tous a besoin na ye. Tous a besoin professeur Théophile Mbemba. Tous a besoin Baobeminako, ce sont des Congolais. Mais les Congolais travaillaient dans le système à Rwanda. Il faut tout récupérer ma peuple wana, ce sont des brebis égarés. Yes, qui pour la bango. En fait, que bango ba bonga. Ceux qui bocha ba bongi à comprendre la souffrance à Congo. Aïe pour rejoindre le président Eli Martin Fayulu m'a dit sincèrement il s'est repenti. Vous pouvez besoin pour la tête combat ça malam. Aujourd'hui si les gens de l'IDPS va comprendre échec et à Félix. Non en tant que la bango, mais en tant que Congolais, il a échoué na ba promesse na ba stratégie parce que à Kenda qui kokangama na batu ya mabe. Ceux qui ba l'IDPS va se repentir sincèrement. Balobi non, tozo benga na Félix te poto bomaye mais to lingi to longola la kiti oyo to sangana président Eli poto bunda ezali façon moko ya ko sauver Félix à vivre mais à soi conscience bila ba monte ke to bunda la combat na siko évangile wana ko le ko bongisa bato yi de pes o balembwa ba meli le toko ba bandi ko la kisabango ke Congo ezala besoin de bila pouvoir la bila botelema ba lingi Félix te baza ba ine bazo linga ba bomande ko la bila pas pouvoir le ba ko bongisa bino to bunda pour na deuxième mandat tala le couteau bango bazo yebisa bango or ba yebi ete Félix a échoué, non parce qu'il est congolais, parce qu'il y a commis rwandais. À côté de la carte rwandais, alors les Rwandais vont tourner vers lui. Les Rwandais vont côté, les impérialistes, les occidentaux, ils vont côté le Congo pour Congo ça développer. Congo ça a été total liste de musique quand de Konanga, to ko pexo opinion ya mututé. Ngala fongoli ka ba branche. Tant ezebele to ko sola. To analyser nan. Nini to ko ko sala. Est-ce que faut to insulter bande ko la biso wana? Koya na bangote. Parce que bango baza ba individu mais récite ya marche parce que les Congolais babimaki problème na biso excuse ezata absence na bango elobeli biso le côté parce que ba Congolais ba marcher mais berger palala ki pongité bomona ki devos côté kula bomona ki blanchard bomona ki bata nouvel élan batu na batu bayaki mais marche ezala ki ya bango te tango ezala ka marche la muka bango bala mukaka marche wana ezala ki ya ba Congomani basangani pour mutumoko babima alors bana babimaki tout ce qu'on nous condamné parce que effet ya kofinga mutu o aza moyibi te boko komise moyibi. Moi je ne suis pas pour président Eli, je ne suis pas contre Fumuzitu, mais néanmoins naza mopanzi sango o nazo bundana peuple. Alors jusqu'au preuve du contraire nazana bango mibale président Eli et Fumuzitu parce que nanu na moni bango ko trahir te mais néanmoins na kotaka na pensée de Dieu pour na bimisa meilleur na bango na linga komo na bango lokola batute ngana zoraka numéro 4 wana na bandi ko fouiller Bible na bandi ko tala nzambe na miracle 4 et le konye ezali yango moni ngana lobaka la président Eli attention tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné nazongi sakaye na chemin président Eli n'a pas le droit à kokuta na Kabila pour pas négocier pouvoir non à ça la yangote. Il n'a pas le droit, il y a comme ça l'échange, il y a Elo comme parce que pour y comme président, là à faillir la mission. Mais il a le droit, il, en tant qu'aigle, il y a quelqu'un de qu'on soit bananaye ou kombe kangi. Il a le droit, il y a comme ça les sabbats aiglan. Exercice pour être bango bakende ataya zate basala ya tanga aigle ndenge ni asali sa banya exercice comment moi kaka bango atala ceux qui bakoli et comment ya ko récupérer bango c'est ça le devoir de président Eli
Oui, nos frères et sœurs, besoin pour la libération, mais ça tarde. Ça tarde d'indéco. Il faut changer ma donne pas en Zambé. Il y avait un sacrificateur de Dieu. On a dit qu'il y a des gens mais tant que vous avez un Zamba, le Zamba a consacré. Mais a changé ça Zambé. A balu qui a talimir le bon Dieu. Les créateurs des cieux et la terre. Talabola munanga. Nazana besoin de vivre. Nzamba tika kaete. Nzamba tika ki. Ndeko nanga nzamba ko changer makamba Congo. Ceux qui ont Congolais comme violent. Ceux qui ont Congolais comme na makambo na liso libération. Mais comment on a gâté que maman c'est un bolingi ko finganga. J'accepte parce qu'elle a Congolais. J'accepte parce qu'elle a de la nation. Naza ko accepter parce que tu faut pas mettre un fimbu. Naza ko accepter parce que tu faut pas finganga. Bazo pesa nga force ça veut dire naza la droit chef. Mais bon ya ba que mon président il y a côté ngama. Nga océan la ko ya la bible bulanga mibani. Pona ko lo balango le tandeke. Problème c'est quoi comme ni binondé spirituellement bon comme qu'on bouger moyen recevoir les sous biloko venant de son père exalté a comme c'est quoi qu'on ça la passe c'est Sabino OK ce qui a continué à ligne pour s'appeler Sabatu c'est le chef de la République démocratique du Congo président Eli tu n'as pas le droit pour ça la sentiment à bateau non plus à moto manayo mais à moto atindio ça la poste la yo o ça la selon ye non selon bateau. Ce qu'on s'entend pour selon Dieu, Batou Bakoyeko haïr yo lelo, Bakoyeko boya yo lelo, mais Bakoto a raison. Quand moi j'avais donné la prophétie que Dieu a haïr Félix, a lingi bo konzilayete, nazoki bensil ta combien de batou boso on a ABC botanga ba commentaire. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Félix a salani. Na la base de Félix a sali na kozonga a pour la koboya Zambé. Mais aujourd'hui, Félix a maltraité les Congolais. Et laisse-moi vous dire encore davantage. À l'Iro tozo kende, sorti to s'organiser malamute et que tozo tambola kaka boye, nazako yebi Sabino, Félix a roboma ba Congolais tout. Parce que projet a dans siko bilo boye bité Félix a koyede ba Congolais te. Bon s'attendre que Félix a la souci ba Congolais non, a koyede Congo. Pour minéral Congo kende pour Congo za la balkaniser pour Congo ebeba pour y avant de bisika vandi or pour ça ngana ezali tozonga na Congo tout ça la misala na biso bien mayelo bozuna mikile ba paya boya nango bandeko o boza inspiré toza na besoin na bino nzambe na bino yebisi bino ni alobi na bino ke bo ayer Martin Fayulu Madidi bon soki eza Martin Fayulu Madidi te bino nzambe na bino alobi na bino ni nani nde o nzamba telemisi bino batu ya milimo botalisa biso oyo nzambe alobi po ete biso pe tokota totala soki eza ye mais jusqu'au preuve du contraire ngai naza kopesa bino ferme assurance que nzambe azali kotambola na président Eli Martin Fayulu Madidi parce qu'il y a des messages oyo epesi na nzambe président Eli na yebi te soki moto ala bengaki na kotuna ye et puis nga moko pe naza na ba message oyo président Eli azali kotambola na nzambe ezali asala boye eza na misala oye sengeli ya sala pona Congo alors bandeko la ngai topesa ye maboko tozala baron tozala ba Myriam mais tozala te Yuda sakwenza boal utungila Yesu bangata biuma soko kei ko kanela Martin Fayulu Madidi ko tongela ye ndenge Yuda sasalaki ndeko la ngo kozala katanga prenons l'exemple à Félix alingaka s'accaparer le pouvoir aujourd'hui Félix Azawa. Aujourd'hui, Félix a salami. Yangoana, nous avons le droit, il y a qu'à sensibiliser, il y a qu'à mobiliser, il y a qu'à conscientiser, il y a qu'à l'éveil patriotique, pas qu'aux à la sentimentaliste, pas qu'aux à la égoïste, pas qu'aux à la archaïque, mais néanmoins qu'au fait ça éclaircissement pour Moutounioso, Azouamo mon pépé, Ayeba et Sikani Azokeni, que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo Mani, que vive le président Eli Martin Fayulu Madidi, que vive Alfonso Tuyandi Kakabaouvé, que vive le Congo Mani, que vive le Sango, pona makambo bozui, pona mayele, pendenge to solaki, to benganaki, na détermination, on va continuer. Mboula et Bixaki Batebele, néanmoins, Félix Amoni, Yango Bomoni, a quelque corrompre. Nous sommes pour gagner, mais la condition il y a corruption. La base Bomoni était léopard et bétin arbitre. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous voulons force na biso moko et pesa biso ndeko langa kolinga kate ozoli loko mérité te. Ce qu'on mérité, nous salons nos colliers, on a fouillé serme. Net une océan de la presse congolaise, Nazan et il nous fera la guerre et il ne vaincra jamais parce que je Dieu, la yébelo la salle.
mais tu as la léopard à lobby, tu bêtes dans le litre, tu gagné. Les peuples les acquis les sengotés parce que l'équipe les a dans le malongate, mais va favoriser biso pour Katoko Bianza et Félix et Lobby. Mais tant que tu as dit, c'est ça que tu as battu au courant et là on est au sala. Et on te dit non à la corruption, non à la balkanisation, non à la tricherie, non à la coopération. Nous voulons la paix, nous avons préparé la guerre, que vivent encore une fois les Congomani. Merci Netumba ya Congo, c'est les faisalités. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka, adorateur Missap électrique. Merci na Pape Joy, directeur recherche stratégique. Merci na Sama Mokondi, pareil, monsieur Babiso. Merci na mon ami de tous les temps du Lolo Soir. Merci encore une fois na JKM et la Flansa. Ingeta là-bas dans Voulouzi, maman ya moto mojali, moto mozema mite. Naibi na Mikolo Mizali Koya, Toko Tambola. Merci encore une fois là-bas dans Zezaland pour y bakoti les Cameroun et Fondation CA du Congo. Merci na papa la biso maman et mobalobi comme Fondation CA du Congo et touché bango. Merci la bande konyo so bolobi to chama boko la coup de pouce to kende. C'est ça qui est tolingi. Ba maman bola mokabo tele maman Pierrette en tout cas Mikolo bengi to zomite makambo mais ba to solo là. Merci encore une fois la mosako ya Mikolo, maman Clémence Dinanga, merci na Jolie Kiyedi, merci na maman Papa, merci la maman Sidonie, Chantal Tambila, Béatrice Lokwa, merci na Nita Babay Fokuyo Moto, Bakoko Lumumba, Ingeta encore une fois la bino Bakoko Antezalandu. Merci na Kilambe plus 49 beaucoup le connaît femme Pekato, John Detalo Taketumba, merci na plus 49 na la Chabienne. Merci encore une fois la plus 41 wana moni bongo maman Dolo, que Dieu vous bénisse Nzamba Pambola yo apesa ebele la libota. Merci encore une fois la chérie nanga na plus 33. En tout cas que Dieu vous bénisse la bande comme déjà Nzambe pe apambola yo to bengana to sungana makamba ki to kwezala to longola to longola makanisi mabe. S'il y a un problème vous avez le numéro à président Eli bengaye soko za ba prophétie lobelaye soko za ba conseil pesaye. Mais non, il y a des orientations, non il y a critique, non il y a bensilte parce que pour le moment c'est lui notre Joseph Paul Axelson Nzela. Soutenez-le plutôt, tokende ensemble pour tout gagner. Laisse-moi vous dire, ça c'est la vérité, à moins que Okota Omona, to bébé na molimote. Ingeta la banane Voulouzi, que Dieu vous bénisse. Et certes.